Ouais, bonjour Moïse. Voice soit atteindre ya faux, non atteindre voice. Naïbisa qui est botu na maître John a dû 25 minutes. Ba formalité ezali l'air mbongo bimaka po bozwa vérité. Tu na maître John abi maître John nani ye nani yango nazala ngo na otindela na lukango. Ye nani ngabi beaucoup de respect. Ba okumisa Blaise. Blaise est pas no azali loko tie. OK? Yo za na hôtel de ville wana. Oza après mokonzi eza yo ba deux postes na nga na komi nango na 31 000 même mbongo na ngai nasala mpo na installer studio napesa garantie balingai nazwa échec ndenge mbongo ebimi na ngai nazwa échec me ngai échec eya te ngai okolo histoire na mwana nzambe mpe ti oyo naotindela odio amanke na yo epuis amanke nga afingi nga moyibi bazokangela ngai sikoyo akokende makala lelo so alali na makala te ulobi loba kolo histoire te afinga moyibi naza na compte à rendre na personne mais chaque congo osala magie akei adrisha président azwi 25 000 aza moyibi ok ye moto azwi mbongo donc bref nayebi te so eza na kinkole ou bien ozali awa bref nangi nakutana no sikoyo mpe ti wana adrisha aolala na makala nyoka alongo azali na raison atindenge makala merci soko oza bisala na nsima omoni ndeko na ngai Lambert moni makambo nga naboyaki kokota na makambo ya organisation oyo nga naza na baorganisation wana te donc nazwi eloko moko te donc nayebi mpe kutu makambo yango te nga nazoka apprendre makambo kaka ndenge Adrisha azoloba nzoka bambongo ebimaki bambongo mosusu ebimaki na niveau ya gouvernement ça c'est sûr mais mbongo wana eza na mbongo moko on dirait pas on dirait mais gouverneur nde apesi na Adio Salimba en tant que mokonzi ya imiko quoi mais tala ba comportement ngande kona ona zui eloko moko te na makambo wana na yebi kuta pe oyoka komona na kati wana te na yebaki ba buzo ba tozanga na Congo wa quoi des fois za okabela ngai azokabela ba musicien bilamba donc ngai kutu ne mutasali cotisation sur awa na kini donc c'est triste au monde que muto azalaki généré ndenge wana ntango akufi tolinga bato balinga balela ye lisusu moi c'est triste en tout cas ça la bien ngai ndeko no nazwi eloko moko te nayebi nanga mpe makambo te d'ailleurs nazotindelo émission nasalaki na mami ilela nasuka nango deja nalobaki na ye awa mpona kozwa poste moko te auto responsabilité moko bazomona neti awa siko azalaki na poto azongi kaka mpo nini ayokiki makambo yango lokola ebimisaka bambongo doye mpe alingi azwa part na ye non nga nayaki mpona lela ndeko na ngai déjà nafuti billet à first class c'est déjà trop cher baséjour na ngai awa donc non nga nayaki mpona kunda ndeko na ngai okomona mpe na cimetière na ye tozalaki wana nazalaki kanga na Adolphe Dominguez bato mingi basukaki na musée national mais na cimetière boye ntango bazokunda defao na balider ezalaki kaka ngai na Adolphe Dominguez esili c'est triste en tout cas ça va bien vraiment merci mingi pour la réaction merci pour la réaction na yo ngai faut la assure na ngai oyebi makambo papa Lutumba après ça makambo na koloba na télévision te na lela combien de fois na ministère wana Lambert nazomona basoko c'est-à-dire que ozomona minabi mais kasba bimisa mboko to kuna papa Lutumba te ozomona baso era kwa neti yozo kene mango ndeni ni zanga bongo te c'est-à-dire na comprendre que bato baso ngana bali na sima papa Lutumba devant Tchibala na lela deux fois moni ba calmer ngai banga bi non wana za papa na ngai na lingi ba calcul na makambo te bo bimisa mbongo bakunda yi siko bango ba comprendre ngai te ponga pe na comprendre bango te mais papa Lutumba elo bato baye barate papa Lutumba avant akende poto po aya kokufa akenda ko mona nanu Tchibala premier ministre alobi na ye mwana nanga leki nanga nazokende poto mais na ozonga lisute na ozonga ibembe est-ce que ozo promettre nga ko okundanga Tchibala leli papa pono zolo banengi wana habité na ozonga sute o voyage asuka nazo sala mais na lingo pesa nga promesse ko okundanga Tchibala yebise kende papa na osala ngo yango no mona ka ville Lutumba kufaka un certain samedi dimanche déjà babengisi bato 7 personnes na 7 wana déjà babiki mwana ne waze kwazali na tia bango panzi likolo ya osana te moni
donc nazo comprendre te na comprendre te mais ça dit que nga nazali flouté nazo ba ke bozo linga bolia mbongo matanga mais bozo ça dit que bozo expliquer ndenge ko expliquer ndenge ah non yango no moni mbongo oyo kuté matanga bat bazolia boya banzela ah okamona yote yango no moni mboka ko bonga na ngate ah mutu kuta kufi bolia mbongo na yebongo siko so ba pesa ko tonga nzela mo tonga nzela mo ezanga na otina donc pasi na biso yango wana bat bazolia même mbongo ya matanga siko ya nzela siko basala ngoni ote mbongo mo par exemple ote pona bekol ah mais tu n'auras jamais biloko wana o mbongo ya courant o mbongo ya mai mais mutu ko liango kutu kitoko kutu ayebi ke courant za mutu te donc ça na tranquille so mutu atuni yo lobi te Adrisha lobi wana te Adrisha lobi même na mbongo ba pesa ki $100 ba Adrisha wana bazala ko ndeti ba tumo ba incorruptible baza wana Adrisha lofombo ko sala cop na bango te so a rolia mbongo na yo simake lo basu tolia ki mbongo man ba manda chante wana deux fois te ba bazala ko la ba bazala ko ba mbila bolé mbongo bisika mo somalo te nga nazaki na nga infiltré oh a compliqué ba petit wana donc moni yango moni salami mbongo na sepeli na ndenge Adrisha lobi moyoki komo na nga na kati te moni nga mutu na bibisu kutu mbongo so ya pesa na famille cotisation non ça na tranquille na yebi ke likambo ba tebeli ba kolobela yango mais donc wana pena ko mela mbondo na jouer l'autre côté pena ko jouer l'autre côté moni l'émission ya mami ile na tindela ke yo mo yoki na sukati na sengi parole na préciser bien que nga na yeli makambo oyo ya ba tâche awa te tâche na ngezali kolela to se retrouver ka nga na Adolphe kuna na cimetière kuna ba diso ba yaki na basali ba discours mususu ba mona bango so nini ba mususu pe basali na bango ba discours te mais biso toza ba musicien donc quoi la école moko boye ba musicien quand on te koufeli mutu même okutu bo moninga place mususu te mais na cimetière fona zala wana on ezali adresse ya suka yende kona ngai zala quoi ne na zabola meso le na kufebi ke ah wazeko na kolukeso na banyete na limité pe na koluka isute mais ndako ne ya suka komi wapi il faut le koyeba Lambert donc na habité nazo réfléchir mingi pour mboka na biso quoi moni a réfléchir mingi so je viens na biso bozi par exemple viona na lingaka mingi na mona kikuta za exemplaire bas nzembo bango basali awa so olandi bandela nzembo na ndenge vie boza zo yemba kitoko na mawa zo bakendo tokendaki na yo biso tozongi yo zongite bongo lia mbonga mutanengo na ndeni je préfère encore bopesenga $1000 na bengi famille na bango na bi tala 1000 bapesenga na do salemba yango yo ozomona baksa mbongo na famille wana kute go sauver yo parce que même nga admettons so bapesenga mbongo na bo pesa kasi mais boyoka ke non na pesa ngo pa ya famille parce que bambongo ndengo na c'est-à-dire eza malamu te moni bababe musu na vie yango wana oyo batebele o ndenge yo so regretter siko bato baza combien ba regretter ndengo wana non bato balembongo wana na lingi kanga maman na mungongo penza luka pesa mingi ba chanteur et kanga maman na mungongo penza bien parce que c'est pas gentil quoi passe mingi ozala bien